Ah, Moutouboalo Bakoulo Kabidi. La princesse Marceline Kapinga. Nimba madame Marceline Vita Mamouya. Drapeau ntango eza koleka na nsima eza kolakisa elembo ya victoire. Victoire eza kaka esika moko na national numéro 205 et na provincial na Ngaliema toza kaka na numéro 76. Ye nani mama bonheur elembo ya baelembo, ye nani Angelou Mikael, ye nani Marie Magdala oyo nzambe atikela biso, mama Charité, mama bonheur, mama Marceline Vita Mambuya bakiselaka mingi. Victoire en victoire biso eza kaka na numéro 205 na national na Lukunga et na provincial na Ngaliema numéro 76. Botala. Ah, Moutouboalo Bakoulo Kabidi. La princesse Marceline Kapinga. Nimba madame Marceline Vita Mambuya. Ana betfonso bangulu kunga tusungulaye madame. Elakisaka ke awa toza kokota ntongo na réalité ya masolo oyo nyonso tolobaka tolakisaka bino bokanisa rosa lokuta. Awa toza na commune ya Ngaliema na quartier précisément ya Malweka kaka na Lukunga tokoti totala si réellement mama Marceline balobaka eza esolo to ya lokuta ngai mpona na orakei. Ah, Moutouboalo Bakoulo Kabidi. La princesse Marceline Kapinga. Nimba madame Marceline Vita Mambuya. Ana betfonso bangulu kunga tusungulaye madame. Ah, tu es dans le quartier Malweka? Ouais, quartier Malweka. Chalako, le touraki to yeba vraiment si réellement vérité oh yobino boyebeli ah ce que j'ai fondé tout ça naturel. Là na tout nos questions moko. Ah na quartier Mobimba Malweka. Boyebi kombo mama nini? Bon, na quartier na biso Malweka oyo. Bakombo mama ezali. Quartier Mobimba ba mama ezali. Mama ba mama ba mama ta mais ça na maman moko quartier Mobimba itile mutemo da mama Marceline. Maman asali presque mingi na quartier oyo. Maman ya liso abandaki kopesa biso mama puta abule kosoka bande kone ba mama balata ba vive atikaki biso bungote aki kosoutenir biso na moyen capacité opesa biso quartier. Presque quartier oyo eza ba mama ba papa ba so toza ki quartier électeur na facilité pour la maman Marceline. Atiki biso su bongoti na bolingo wana kaka mama ya kosala biso su centre de formation. Bandeko na biso bazawana moko bazalaka na badifficulté kala na bicho bazawana basaba formation. Mama ngo kaka wana Marceline olamu ah sensibilisation ya makasi yaka nano fungula no ah on est maman na mama tika biso te mama ayo sala biso su pa lobako ya fungula nanu tika boy to mona nanu bien donc ye vraiment donc numéro 76 la 205 yango ya mama donc bino no so ba jeune boza réuni ah ba jeune ba mama ba papa biso tout na si mama Marceline. On a nous tu vas imiter aussi les choses déjà amenées. On saut qui te fait chance. Allez Camille. Tu es biqué. Le bin à biso. Nous sommes malades pour ça. Pour la maman. Merci beaucoup. Tu aurais fait toi hier maman vérité. Maman Marceline, c'est ça pour la hier. Dans la salle conseil n'a pas comme la salle. Voilà maman Marceline. En tout cas, na zone 5 mingi. Comment on a bandeko na tindi awa pona mama Marceline na ebi mama wana za pona biso toza na sengo makasi suwa na nge zake na za sike ya koleka eza penza ya masekite akoleka tana na porte na makam na sala pona mama wana na ebi atika implice na motema na ngai donc 205 na 76 ngana likota na nga mobimba toza ka pona mama Marceline vous votez numéro nini 205 76 voilà merci beaucoup maman OK je pense que on va continuer toujours. Même ça qui vient que partout dans quatre quartiers. Na bana mai na boya vraiment toujours continuer. Donc vraiment dans quatre quartiers Malweka. Toujours quitter bozo mona ba maman, ba papa, ba jeune. Donc bozo mona kitoko kaka. Donc on est vraiment ensemble
biso na bayaya bazo accompagner nazomona maman Marceline kaka maman Marceline rien à dire toza continuer baya bino mo bozo komona ya kolobeza te donc nga nazo continuer kaka toujours ya kotambola boza tuna ngai même morale. Alors awa toza continuer toujours moyen ba vérité soki eza lokuta to eza solo na babana baza kotambola na ngai bango baza babika bango maman Marceline na bana ba comprendre que yaka maman oya awa bozomona bino moko rien à dire. Maman Marceline nde makambo mama biso awa kozaka ya yo mpo oyo banda génération nyonso eleka awa moto asalango aza te mama motema eza ouvert basi na biso basepelaka biso moko bapapa tosepelaka mama yaka torovote yo kitoko kitoko mama kitoko mama torovote yo kitoko pena makasi mama toza ouvert do yo pena okanga badepute awa baza te mama par yo bazoya me yo nde makambo yo ozosaleleki minene. Merci. Je pense que boza komona bino moko otala basho oyo tozojouer toujours otala bamama ndenge baza otala mama yaka na mama yaka wapi polo ya mama malgré na hôpital muna ogana tala mille fois wapi polo na tiali mama numéro 205 na 76 opona olinga mingi mama nani Maman Marceline yende okoto biso ozela pe to yamela maboko akofongwa to ana posa na ye makasi po oya saleli biso koto bataki bapesa biso mokongo ya pesa biso elongi asimbi na yo kosimba koto to ozela nde ye tozela nde ye awapi ye mama akoma kana minute mama bana yaya mpona biso tozela osisa yango talaka yo nde moto osimbi banda puti simze ya malweka kaka yo mama motu mosusu te bana baleli yo yaya oza maboko na biso bauta nord bauta sud kaka yo mama Marceline kotika biso te kotika biso te tokomi na polémique likolo ya pont oyo bisela biso kaka nde pont mama bisela biso pont mama eloko mosusu te bakanga minoko oyo ndimaki likolo ya chere olobaki okosalela biso osala biso pont baloki ekanga munoko lelo tolingi kangisa bango munoko olobaka yango likolo etumbeli olobi ke nzambe na ngai natiki balokoka na kosunga bango lelo soki otiki biso mokili koloba me nayebi ke a travers nzambe yo okosala yango toyebi ke yo nozana vert ozoleka vert mama talaka yo mama Marceline polo te nini te me tolingi salela biso a travers lomo mokili kambo baloba susu te mama Marceline talaka yo vita yo kaka yaya tala biso bonjour tande ko leka na gumbi puta na leki na mai mata na mata likolo ya pont talaka yo nde kaka yo vita nde kambo. Je pense que vous aurez mon essai moi makasi na kacha maleka confirmé vous aurez kita yo mo vous aurez mon ndenge za ko mama to pesa na ba mama mote mama bino yango yo on est en train de continuer. Je pense que nous avons quitté. Donc, maman, nous sommes à kaka. Il y a des makambo. Donc, je pense que nous avons un drapeau. Les gens ne paient pas. Nous sommes les gens comme il faut. Rien à dire. Nous avons toujours Nanzela, toujours Moussala. Je pense que Botala Nenge va sensibiliser. Donc, awa tongo midi pourquoi et yaka bayaya bango kana maman na bango maman Marceline tala drapeau yango epepi base contre maître amour donc base contre maître et là on y est tikuna bozo mona donc awa rien à dire awa bozo mona en place les artistes bon on a makamonini ba décorateur ba saleli maman donc na robomba te royeb sabino na bagi lelo eza lelo. La cadeau. Bonjour mon frère. Je pense que vous avez mon anabe Sharp, il est toujours là au décorateur. T'as la danse à maman.
biso toza atelier Bosembo toza awa na Malweka précisément na Béni Sompata toza ba artiste auto évoluer na art plastique to dessinaka to sala rabité donc on nous faisait peinture biso sala rango yango na initiative o mama aza nango mama na biso Marceline a lui initiative ya rotongela biso point ya rosela biso ba centre de formation biso étant que artiste tozaki lelo longati ya kopesa mama viva moyen exactement vu que maman belé tout ça la toujours manqué to bino to réaliser maman na portrait au to bengo immortalisation to immortaliser maman na portrait au de manière que to rendre hommage na malam azo sala na part na biso étant comme artiste pe to rosenga beaucoup plus que maman acha biso pe maboko on est des simples artistes au toujours bunda na ndenge na biso moko on n'a pas assez de moyens tout ça pour on a ba soutien mais na l'aide ya maman na biso Marceline et Rosala malam on peut ba biso maboko to ke ne pe liboso. Tout travail à Kangaïna, Mouninga Nanga Sabaot, nous sommes des artistes ici depuis un certain moment. Donc, Erosala Idi Moya Malam, Moussoki, Maman Atebiso, Roman Mabo. Bien, va changer bon. Biso toza atelier Bosembo toza awa na Malweka précisément na Béni Sompata toza ba artiste auto évoluer na art plastique to dessinaka to sala rabité donc on nous faisait peinture biso sala rango yango na initiative o mama aza nango mama na biso Marceline a lui initiative ya rotongela biso point ya rosela biso ba centre de formation biso étant que artiste tozaki lelo longati ya kopesa mama viva moyen exactement vu que maman belé tout ça la toujours manqué to bino to réaliser maman na portrait au to bengo immortalisation to immortaliser maman na portrait au de manière que to rendre hommage na malam azo sala na part na biso étant comme artiste pe to rosenga beaucoup plus que maman acha biso pe maboko on est des simples artistes au toujours bunda na ndenge na biso moko on n'a pas assez de moyens tout ça pour on a ba soutien mais na l'aide ya maman na biso Marceline et Rosala malam on peut ba biso maboko to ke ne pe liboso. Tout travail à Kangaïna, Mouninga Nanga Sabaot, nous sommes des artistes ici depuis un certain moment. Donc, Erosala Idi Moya Malam, Moussoki, Maman Atebiso, Roman Mabo. Je pense que vous avez Nzela, Nzela Moulaï. Mais na Simananga, nous allons comprendre qu'est-ce qui se passe. Dans mon numéro 205, 76. Dans mon directement, Maman Marceline Vita, Mambouya, Maman Charité, Maman Bonheur. Vous êtes en train de voir comment ça se passe avec les œuvres. Botel là-bas, œuvre Oyo Bande Konangai. Botel là-bas, œuvre Oyo. Maman, maman. Botel là-bas, œuvre Oyo. Botel là Makamunini, maman Zakosala. Botel là, Makamu maman Zakosala. Bande Konangai. Botel là, œuvre. Botel là, œuvre. Atabino Moki. Bokozo Makambo Boye Wapi Bande Konangai. Ça montre que maman Marceline fait un travail pas moyen pour le peuple congolais, peu bana Malweka, peu partout dans Ngaliema, peu awa na Lukunga. Vous avez vu comment ça se passe. Tous les gens qui ont été tosepeli na boye ya mama aya malamu na mabele na biso tosepeli na pont pont esalami siko ta bazamba oyo ezosila te papa tovanda ndeni bakulu na bazo yokalaka biso misala mpe balongo eza te mama alobela mpo na biso mpe bana na ye yango toyosenga ye botinde kuna mpo alobela bino mbangombango awa kutu nanu kuta bandaki makambo te memoni deja wana ya sire mama oleka ya sire biso bana toya nsima mama. Ok, merci beaucoup maman. C'est bon, on est en train de continuer. Le téléspectateur, toujours en live, avec plaisir et succès. Je pense que vous avez un liboso. Vous avez un liboso. Vous avez un vous avez comment ça se passe? Ah, la princesse Marceline Kapinga, Nimba Madame Marceline Vita Mambouya. Alors, Bana Kinshasa, Toza Nakati Malweka, autrement dit Tozo Kende, du côté Poinzali. Alors, bonjour maman. Tout le monde est en plein de boulot, ma camerise au Salema. Maman, ah, ou un million de nyonso. Comment ni maman, moko boujou kami mingi. Merci comme tu vas nous penza nesengo ya koyamba ye ya kovote ye na oyo asaleli biso to azosalela biso malgré tout nano esili te mais toza na kondima ki pont ekosila
lor nzamba pambola mama wana kende liboso azwa suya koleka naza na esengo ya koyamba ye mpe ya komoni mpo nayebi ye alekangaka na carrière na ngai esika nasalaka zelo na nga naza na esengo makasi donc napamboli nzambe esala masuya koleka lobi asala suya koya makasi. Merci. Merci beaucoup, maman. Je pense que tous on continue. On est vraiment en direct et en live. Ok, c'est bon. Pour ma précision, bonjour mon ami. Tous on repousse. Maman Marceline invite à Mambouya. Maman Charité, maman Bonheur. Bolam Weleke Belé. Maman Bakoko, Bajene, Banapé. Bazaka na kombo no en kolekata biberon na monoko ba bébé. Monsieur toujours continue. Tozo ba mama bilanga, toza na posa mama député ya kosunga biso na ba Congo ba rosoire, biso biloko wana ba polo wana yango te toza na posa nde penza ya ba outillage penza ya jardin. Mama Marceline toza na posa na yo makasi tuka to sepeli situ ba na classe vraiment to sepeli penza makasi po vraiment wa ezala kapasi soko za na mbongo te pona kokatsa même mama to sepeli na eloko ya malamu oyo saleli biso. Merci beaucoup, je pense que maman Boni eh yo kana mama Céline na yo hein? OK maman. OK. Maman bilanga, babika maman. Je pense que tout comme il n'a pas fidèle à tous les spectateurs. Vous aurez un documentaire n'engene relégé là. Bon moi ni pas relié. Maloueka do Bosco. Yango boza romona botala nano beton yango car le rôle fachi beton. Beton le rôle fachi beton botala vraiment ndenge ba mwelo côté na kati. Eza ba construction etonganda kwa pape na Vatican. Donc yé a on a maloueka pour relier Don Bosco na maloueka pour battre na facilité. C'est 12 mètres. Je vous dis le long en live mais ba tikite botala kuna. Donc maman na maman rien à dire, rien à commenter. Donc boza komona ndenge nini makambo za kolekana. Baya baza toujours na kata sensibilisation pe boulot za kosalema. Ndeko nanga bonio. Je pense que vous allez coller ngomba. Car ndeko lo yeso azalaka. Je pense que no salora lora zakayo kita mona yawe. Yango yo zakayo kiti. Bonne santé. Ah, tout ça n'a pas. Oh, maman Marceline, Azar au salela. Et puis c'est un pont comme déjà aligné mon sous béton, quand le rôle a fait béton. Et tout ça au monde a mon salaire n'est évolué, puis bazar au salaire du jour au jour, tant repos quoi. Et là on est au maman Marceline invite à Mambouya, maman Charité, maman Bonheur. Au hasard Rolanda aussi parce que même maman Bilanga, baya bazar toujours dans kata boulot. Et puis ça, makamoza au Québec, qui pour la maman Charité. Il y a les bossons dans la maman Marceline, merci. Oui. Obi surtout ça, bien tu as souka ya moto. Mais maman Marceline invite à tel qui souka na bisoté à raisonner que c'est la bisopon au famille ici des communes. Ils ont ici des quartiers, donc ils ont budget. On a député belé baya awa to kita to salagnon sommet souka na momusha de salamati. Mais cette fois-ci maman Marceline vite à lokola ye aza moi na ya quartier a yebi souci oyo. Ya Don Bosco maloueka face bandeko na biso mona kayo moso tali bini match na kwa wana soki mbula ebetika ata ya mokie pont ekei tala donc mbula rase ebeti ya mokie pont ekei mais grâce ya maman Marceline vite à lelo bino moko ozomona pont oyo eza théâtre te eza filme te ntango mama abandaki pont oyo bato bazolobaki eza théâtre pont oyo ekosila te mais kolala kolamuka donc na ebandeli awa soki bomoni baimage ya pont oyo même bino bondima te de pont oyo ekoma bo oyo ebimi awa eza mbongo ebimi eza befort ya motu moko eza befort ya mama Charité yango bapesa ye kombo mama Charité mama Charité ezaka te ya maloba mosala yango beton oyo ekoti awa antuka mama miakotonga ndako etage moko ezaka na beton sena na beton ya se bino moko mona épaisseur couche ya beton kaka ya likolo ya
pamba eza épaisseur ya 90 yoka degré ya 90 yo siko calculer 2 mètres 20 mais ezwi beton na beton donc en tout cas maman Marcelin Vita tozani eloko bapesa yo te po toza banzambe te makoki mpe eza te topesi yo kaka merci mama oresone biso bato ya suka lelo mpe pont oyo nkombo nango eza pont mama Marceline Vita maboko pont oyo eza mpena pont mama Marceline Vita po makambo mama asali awa te meme badepute oyo basalaka deja bakosa biso e tokoya kotonga pont batonga te mais mama asalaka te na nkombo kaka mama sociale alakaki biso mpe aye asaleli biso pont en tout cas merci mama. Merci beaucoup mon frère, toujours continuer toujours. Je pense que boza romona simananga boza romona simananga yeyo simananga vraiment bomona simananga ndenge ezali simananga eza mama Marceline wana wapi na pont oyo eza kosalema avec plaisir avec succès botali différence oyo batu kolakisa bino ya pont wana soki mbula ebeti pa moyen mais bozotala pont oyo eza beton koleka beton faci beton te mais eza lokwa ka faci beton donc ozomona ke mosala eza kosalema mama awa pa moyen awa partout awa balobi na bango baka na mama moko ezaka mama Marceline donc rien à dire, rien à commenter. Maman ya ba orphelin, maman ya ba veuve. Donc maman bonheur, donc rien à dire. Je pense que vous êtes en train de voir. Ya bolobi nini? Maman Marceline kaka. Maman Marceline kaka. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc je pense que vous êtes en train de voir comment ndenge masolo za kolekana. Merci, très cher fidèle téléspectateur. Je pense que Bandego Balandi, Boza Rolanda, nous toujours même la Macambo. Tout le monde, le deux jeunes, simple, très bien habillé, mais Baza toujours dans pour maman Marceline. Quand on a quatre quartiers, est-ce que tous en maloué car bon on a si mal en rapport et na badina on a ndeko na biso. Papa ya boya papa poussa na boya. Papa boya na si malanga bino nyesha papa. Tout mais comment resula le bao. Yaya, voilà. Initiateur ya makambo tango ngaki banda tu ebi maman Marceline mais azalaki na banani tango makambo ebandaka ya makambo po tout sur le nom OK voilà premièrement merci na CP na délégation de Bokidi sur le terrain pour na musala en tout cas pour oyoza histoire mulai pour oyo ebi biso na quartier ngi to nyokwami ebi ndeni de souffrir alors biso tozalaki bato to vandaki tozalaki ngai sadame na sacré to banda suka ko tambola to bino tozaki likanisi tobi te po ani te tobundela quartier na biso tosala mwa video totindela mama tomekana en chance tosalaki réunion mais topriaki nzambe donc tosali réunion wana biso misat après cela tosali vidéo toutiliser moins de personnes totindi vidéo kaka na temps wana motema mama ezalaki touché et le jour là na comprendre que quartier nyonso ya dombo sokona ya malweka bazalaki kati na biso mpona kosimba motima mama Marceline asala po ntango mama amonaki video wana aréagir abengi sadam abiso sadam boketala po botindela ngai image ntango toyaki tozwi image totindeli mama en tout cas mama ntango atalaki yango en tout cas asepelaki mbaa moko abilobi naoti ingénieur aya otala déjà po asola bamesi so tobi boyende tobi en tout cas merci alors ti tobanda komona mpe mama asali bamakambo tobi totalaka scène tu comprends que aza mutu mosusu aza mutu lokwa biso men esprit aza différent na bato ebele voilà donc parce que eza na bato ebele bakosala eloko mama Marceline asali te parce que comme po oyo eza qualité eza po oyo ekoki kozala ekobeta 50 ans 100 ans ezalaka toujours eza différent na bapoint ebele namoni construction yango nde Vatican esika papa la voilà mais eza po moko vraiment eza na baqualité moko boye nayebi te vraiment basala bajara biloko ezalaka nini gouvernement mais mama Marceline abimisi fond na ye sans aide ya motu donc nayebi te nini nakoki kopesa mama nini nakozongisa mama oyo nga nalobaka na mama Marceline kati na yo oza na leloko oyo bato bayebi yango te motu mpo ayebi yango te mais eza nzambe nde ayebi eloko nde eza kati na yo parce que nayebi ke même leloko oke na parlement osala makambo liboso na biso osala makambo malunga okeluka mbongo te parce que
yo déjà ozalaka no bien na mwa moke nzambe apesa yo parce que mwa ndambo mbongo oza nango osala ofelina otonga ndako ya 3 niveau 4 niveau mpona kotia bana oyo oboti te mais mpona kotia bana ya bato ya bandeko na biso ya bamama na biso oyo babwaka na banzela mais yo récupéré bango otie bango na kati ofelina ozolesa bango le premier au 30 ozozwa soin na bango ozotangisa bango combien ozobimisa l'état te ministre te gouverneur te oyo abimisa mbongo mpona kosoutenir mais na propre frais na yo en tout cas mama oza monene oza mokie te mais oza monene na yo oza lokola banda na jeunesse ntina apocalypse moto atanga bible nyonso azala te mais totangaka baparti c'est ça monene onga na quartier vraiment merci. Alors aza ye moko te na nsima nanga boza komona ndeko tobendanako alors ndeko boni bien papa. Je pense que toza na kati ya malweka toza na kati ya malweka. Ok, liloba nini okoloba na mama Marceline ozo ya ndosiko? Bon, elo na senga en tout cas na senga elo ya boso senga na merci na œuvre asali biso na quartier komi développé biso nyonso na sima to meko tambula tozoyoka mpe bato nyonso babi en tout cas biso na bango nyonso soutenir mama à 100%. Nga na koloba mpona ngane na kotela na charité mpona ngai ngai surtout la présidence Sada maintenant so ya mama boye ndenge ni anga ke mama te na mama te mais sentiment mama pesi na quartier so malweka ne pousser ki ngana kota na la charité yango moni tona na kota na musile te na comprendre que mama ya bana ebele mama za mama bana ebele donc biso pe tona sima mama en tout cas to tiki to sima na maboko elo na promettre mama banga nete biso malweka kote to kabila 10 000 voix kote biso ko monana 3 000 wana, bien 4 000 wana, bamsou wa kozo. Biso mama loika 10 000 koka. Et là, pour mettre maman à moi, bangate, à zapio. Nazo continue toujours. Je pense que le rebond. Ah bien. Oui, merci pour na maloba. Mingi ezali kaka bolam o mama zo sala eleke bele. Mama yaki yemoko na befort na yemoko. Pe ensuite azalaki na esengo pe na kolika ke asala eloko moto ya pona malweka alors asuka kite ayako sala eloko lelezo pesa sentiment na population nyonso ya malweka pe dombo sko lisusu bazana esengo makasi ya komona bosangiso asangisi biso asangisi dombo sko pe malweka na initiation ya pont oyo tozomona pont oyo na kombo ya mama Marceline Vita na kobosa na kango jamais et en plus tozomona yango eza eloko moko ya qualité soki tokotanga mikolo ekozala ata 50 ans de plus ata 100 ans parce que béton oyo eza lokola fati béton te mais béton ya sima donc mais eza béton ya fati eza béton yango vraiment donc tobeta cela béton tozomona kaka ye na ye en tout cas merci mingi na sepeli pour l'initiation. Merci. Je veux dire à maman Marceline, il continue toujours à faire des ponts comme ça. Il a fait pour nous un bon pont. Si ça termine, on va passer bien. Il n'y aura pas encore besoin de passer dans... Si ça va aller avec ces ponts, ça va nous aider. Nous avons des difficultés quand il pleut, quand il y a des grandes pluies. En tout cas, les enfants ne passent, même nous les enseignants, on n'enseigne plus. Donc les enfants ratent des leçons et les enseignants aussi ne font pas leur travail comme il le faut. Alors nous sommes très contents de ce qu'elle fait, qu'elle passe. La voie est ouverte, qu'elle passe. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. Et comme il y a moi Moutanzambe. Maman Marceline, maman dit au nom de Jésus qu'elle passe. Merci. Il n'y a pas d'ambiscan, il n'y a pas de quoi. Merci. Ah ouais. C'est venu mingi. Il y a maman Marceline a sali bisopo. À côté de lui, quand tu as qui n'a pas si votre commis bien d'être à votre officiel, mais si le monde n'est pas naïf. C'est ce que à bon civi sont là, à bon civi sont pas, mais on se fait merci, nous sommes à ça la mission. Pour cela que passe, bana bazo qui na maman et bon il a bon mais nous pas ça les biso on te fait le ngol pinda pour te voter. Na poli numéro 205 na 56. Ah, mutu bwalo bwakulo kabiji. La princesse Marceline Kapinga, nimba madame Marceline Vita Mambuya. Centre de formation déjà avec maman Vita Mambuya Marceline. Je pense que vous êtes en train de voir comment ça se passe ici. On est ensemble. Il n'y a pas de souci, on est en direct. Vous avez au moins un nègre d'Ozali. Ah, ouais, comme les gens dans la salle. Centre de formation, vous êtes en train de voir comment ça se passe. Bon, la maman de Bossa, modèle qui toque, on est formés. Maman Vita Mambuya Marceline, basala nini pona yo maman. Rien à dire. Vous êtes en train de moi. Pour moi, on attendez bébé comme maman.
Tout le monde est d'accord. Bébé, bébé, ça va? Ça va? Tant de monde comme ce sont des formations accélérées, bien formées. Je pense que vous êtes là. Vous êtes ma maman, vous êtes bébé, Tala. On voit comment ça se passe. Il y a de formations. Je pense que vous êtes en train de voir même ici de l'autre côté. Tala art. Donc c'est vraiment ça. Toko dans la carte, toko dans la carte. Bonjour, bonjour madame. Madame est là. Bonjour madame. Madame, vous allez bien? Ça va bien. Bien, Nina. Bon, c'est la bourse à nous, c'est la bio. Ah bon? C'est ça, ouais. Comment ça va, mon ça? Maman, vous? Bien. Nous, le cas de ça, de formation avec maman Marceline. On a des gens qui vont travailler, parce que moi, faire un peu de élèves, ils sont dans les bandes pour donc, il sera 205. 205. Donc, il y a des avoués, des athées. Là, c'est 26 là. Donc, il y a des avoués. Alors, t'as les gars. T'as les bébés, on est là, mais à Mouindou. T'as des bons saranaïs, mais tous saranaïs, on peut les jours. Mais quand on entend les bons saranaïs, on a un subino. Donc, on a le rabat à Mindele. Vous avez les avoués, les kawa. Ah ouais. Oh bah bébé, bah j'ai là-bas ça là-bas. Oh j'ai là-bas ça là-bas. T'as la degré hein? Oh c'est la fois tout ça là bas. Au bien d'abord on côté là-bas on fait un salon. Un salon de charité maman maman a dit selon que lui faut lui. Donc tout ça a différencié. Maman pour non non mon été. Fallait pas ça la tête belle la mort mais de côté la charité la vie sur moi qui ko banga mama tosa biso bani futu za bana basi taka mama aninga bana basi bakufa so yote ana posa bani pe ba ke liboso kwa ye c'est peut-être ka merci à ke liboso. Ah mutu bwalo bwakulo kabiji la princesse Marceline Kapinga nimba madame Marceline Vita Mambuya ana betu bonso bangulu kunga tusungula ye madame nazalaki na ye namoni mayo mamba alobaki eza ya solo tala nde nabimi na ye vraimen eza ya solo te quartier malweka bazaka na motu moko eza mama Marceline tala kuna bimi na elembe mpona lakisaka nabimi na ye aza vraiment kuna ezali lake na ye